Ale kumanga motema moto yaya. Buguyo kaka. Kinshasa, Nabiso. Kin est l'équipe partout. Kin est l'équipe partout. Kinshasa est l'équipe partout. Kinshasa est l'équipe partout. Kinshasa est l'équipe partout. Kin est l'équipe partout. KNB. Kinshasa est l'équipe partout. Mbote bakido na yebi ke bozali ebele ya kozela magazine na bino oyo bolingaka mingi pe oyo bo préféra Kinshasa na biso KNB. Kobonga ya mutu ezalaka par rapport ya musala asalaka kasi kokamo na Kinshasa balobaka po mutu abonga il faut kaka abima libanda ya mboka bolanda elema oyo. Pour réussir na vie c'est nécessairement que muta kende poto. So ezara que pour réussir na vie il faut kende poto, il faut botama la poto. So ba botisa yo na disons na RDC na Kinshasa précisément. Ozala musala osala. Exercer yango na RDC na Kinshasa. Et so eza mieux payant. OK poto osani. Donc na poto misala pesate bazolela bango moko chômage nanu. Awa batu ya musala maboko. Sozo se retrouver déjà, ça ne sert à rien au kende poto. Pour kende ozo attendre nous. Avant de travailler, il faut en document. Sozo en documenté. Au Kangami Nandaku pendant 9 ans. Tu perds tout ton temps. Par contre 9 ans on a fait na Kinshasa. Au bandego sala na yo, moi muke o se suffire pe kaka. Namboka na biso pe so po gagner vie, c'est simple. Soza mayele oyebi ko bomba tout ça o gagner pe vie kana mboka ça te ka faut que hier pour gagner la vie atapera na kinya pe o gagner pe vie facile so za mayele ba rêver kuna za ka ndeka ba fertilité ba landela ba le ngemo ba sentiment non kubongera pour que poto te kubongera mayele ya moto na kopo ya sala mayele na ngora poto eza hasard te pour bonga facile te courageux partout à défendre race na yi so ana kinebo luka tata o demi kilpe o kanugati voiture ninge tondia banane soke banino bazo benga soke baketse banini banane bazo soma kaba jeune garçon bazo gagner vie bazo sala misala na bango ata o bazo tamusa ba mai wana bazana ba compte bancaire bazo futela bandako bazana basi ya nani sikoko zela kaka poto esala kanini sina poto peso kei mingi bazo chômer bazo ekolela lela o awuti poto azane loko moko te ba jeune garçon ba tambola kaka ko tambola surtout ba o balingi o mona butu bino bolali ba bimile bino na nani misala eza mingi yo sala bino moko bolandi bakino ndenge balobi to kosenga na bino ba jeune bokanisaka que pour na ko réussir vie faut que kana poto eza bongote awa pe na kini to koza courageux ko réussir vie ce que za négligent a na kini to ke poto o sala le rotin kin l'équipe part ya kosenga pasi kaka ndenge balobaka yango magazine na bino elukaki et encourager ba jeune oyo ba préférer na bango ko luka pe ba boya na bango kosenga na cadre ya article 15 boyo ka ndenge balo ateka ba carte mémoire ba chargeur en plus na DJ na betandule cop na ngwana bon esala nga passe vraiment pour mona ba jeune ba koli mingi mais ba linga j'ai au singa ba nzela sala nga vraiment passe fort donc il faut que va luka ta muki ba débrouiller ata ko tika to mole mwa muki ngo rien ka o singa esala nga pe na passe fort na tanga pe chiki na nga na kopo donc il faut tanga etangisa ela etanga eskanki lela ko senga pamba e debe famille nanga bon po na baya ko sa misala batu zobeleki fort ya na monena na débrouiller na nga moko bulo na ngai esunga nga mamebele bon ba patron ne ba memara ba travailleur donc il y a un démon et bien té on a sepela na nga po na nga mi benda na misa elo na nga moko na vanda esunga ngai elo mona lo ba bazwa courage kaka ba bunda kaka ba luka ba biso to luka ngayo na tshira mo mesa nga na vandi na suka moi 1000 francs et koti na poche esunga libota na ngai tina pale côté que ezo singa na ombo mingi te moi si il faut zela na mayeli muke ozanango ata moi paquet ata moi maki otina coin ozo sala ata mo bénéfice à grave te ndambu kaka ozo moyo soma mafuta soma plante onyo se ko bima
osombi yango. Ba écouteur eza ba carte mémoire na tia pe ba musique na ba carte mémoire na ba flash na ba CD atali na kokola baleki bana sima ya moni na bina sala tabo pona sunga famille po lelo so na fin na ndako mto kipenga so na minute azate po batala age na komna so ba mona msala soni akoma na ba 30 ba 40 ans na ba parler na bango ya ba pala ba para bongo bien te amoni temps eza nde temps baluka yango e apara zana no mona e na ba age il faut welela da ko luka po lobi bazala te oyeba déjà nde basomba mwa couper mwa lipa eza déjà bien. Kokambo na Kinshasa ba jeune garçon ebele ba komisa mutuka machine à draguer au lieu ya kolinga mwasi na maloba boyoka ndenge bakino ba réagir. Qui n'est l'équipe partout quand il dit constat que la plupart ya basi mikolo na Kinshasa ba komi ko préférer mibali oyo ba yaka ko influencer bango na mituka yango wana to kiti sur le terrain pona kozwa avis ya bakinois oyo bazo sala wana ozano na eloko te po olinga mwasi il faut que neko defa eloko mo quelque part et biloko ne chokola mutuka ya batu azana eloko te akeko defa kaka po fiance moko salama ke ba mona aza danger mais azana na eloko te balinga mobali pona mbongo te batalaka no liboso no bolingo mbonge yaka na sima mais soko lobi ki olinga mobali na mbongo okokutana na libakwa mabe soki bafi ya lolenge wana bazali batika po mobali balingaka pona mbongo te okoki kolinga aza mutu apusu lobi akomi na bajip oyo ayebi vi ya mutu eza nzambe yo yebi te mbongo wana ya zweli yango ndenge nini yo yebi lolenga zweli mbongo wana te omoneka na jipi yango ebela ba jeune fille bazokufa kufa omoni mutu na mamutuka omoni mutu na eloko moko boye obandu konfier wana eza bolingo te wana eza intérêt yango na basokutana mabaku omona mwana muke zemi debana papa sate mama se deponi ni alulaki eloko oyo ezaki ya yete eza trafic d'influence bolandi na intérêt oyo ezana litoma moko te olie oluka intérêt moko boye oyo ezali ke un jour même nzambe na likolo apesa bino bénédiction yo luki intérêt parce que omoni moto aza na véhicule wana oyebi te ya nani aye kaka po a détruire vie na yo soit azwa ba chance na yo na molili après atika yo ndenge wana yango ozomona basi ebele lelo soki otali na capitale na biso toza na basi ya kitoko modèle mais baza na ndako ya Après sensibilisation, KNB salaki pa batu bakumbaka moto to bawewa pona kolata casque pe ko respecter code de la route. Ba autorité ba lancer campagne pona ko interpeller bango. Poyo ka ndenge bakino ba apprécier misala ya KNB. Biso comment to féliciter bino makasi omoni na Kinshasa soki tozo ba initiative ya boye eza malamu mingi pona mboka pe en plus puisque muto za na casque omoni ya sécurité premièrement no ya yemoko en personne et puis muto ya memi na sima pe soza na casque eza pona sécurité na bango puisque toyebi ke toza awa ba moto bazali ba moto ba wewa bazali bandika so ba moto bingo ba wewa toza na ba taximen toza na ba réalité bele oya moyen ya transport donc ce qui est vrai ali que soki oza na casque na yo eza mieux oza protégé to souhaiter accident to benga pas accidenté mais au cas où accident est commis omoni ke occupé quand même ko aider atteindre 20% ya ko s'en sortir un accident donc to sepeli makasi ngai na part na nga en tout cas take kinoa Kinshasa na biso na sepeli pe na sengo makasi na sepeli mingi na KNB kini l'équipe partout na magazine ba wasa les akituko makasi so ba magazine so ala lokwa ya bango ezingeza la bien kintonga to za pena na dictature makasi na sepeli na KNB na manjo balekisa ki ba balobaki le monde peut gouvernement a en place pe tout monde on peut salami pe KNB faut faut zala kaka talaka yango kaka dimu kinda sa musala kitoko makasi kine l'équipe partout na sepeli mingi vraiment na elo magazine KNB asalaki pour moni ba biloko ndengo wana il faut eleka na télévision au gouvernement amona de sorte que azwa ba mesure moko o ezake ba makambo ndengo wana kozate parce que lelo tozomona ba accident ezo sala mingi oui ba accident ezo sala mais il faut muto azala na casque omoni casque soki ezali eko protéger mutu aka mutako ko ya mabena mutu eko protéger mais eloko KNB asalaki eza bien parce que alekisaki eloko wana ke gouvernement alandaki yango pe azui ba disposition coup de chapeau en tout cas magazine kine l'équipe partout quoi tepeli makasi na KNB nde ozoi ba image nde bato ba moto bazokumba ba moto na ba casque ezate beto mona ke bato ba moto
bakoma kumbana ba casque. Merci mingi nde bosali musala kitoko KMB kinya l'équipe partout kitoko makasi. Boyoki bino moko bakino ndenge ba apprécier musala ya KNB. Biso na KNB en tout cas tozana eloko loba te KNB umela, KNB suka, KNB musala nde king et l'équipe partout. Constant moko esalami na ba milieu professionnel surtout na ba entreprise publique soki mokonzi azali mutu ya province songolo ba travailleurs bazalaka toujours na tendance ya koloba munoko ya mboka na place ya français oyo ezali langue officielle. Biso so tolobi langue na biso eza pe mabete mais faut toyeba place nino biso kolobela langue na biso na niveau ya musala te na lié oyo tozana ba paya yo bana koloba langue ya munoko ya mboka eza mabe mingi ifuto lobaka langue oyo eza populaire o mutu no sazoyo soko loba mnoko mboka so na patron zela patron na kwa na bino bosoli bino mnoko na bino soko bato basa musala yo loba mnoko mboka o mato bebise bato makam mnoko mboka ko mo loba mana bakinya biso to kemba to kokati eloko so se passé pa na biso ba congolais bolingo yo to saka na ngo kala tsera mobutu ezali société mukongo alinga mukongo muswali alinga muswali et quoi donc mutabando alinga mutabandundu omoni ke bolingo ezate kala à l'époque sera mobutu omoni ke mukongo azo ko travailler na bandundu mutabando azo se travailler na est est azo travailler na équateur donc amour wana tinda ke ne to lingana to sala bomoko pona ni ko to mula ekolo na biso alors surtout na bolingo wana to se avancer et ne ko salate ba poison ko salate eza mabe loba miso ki to vandi biso nyoso awa biso to dialecte mongote ba Congo bazali bangala bazali ba Swahili bazali alors tellement langue na biso officielle eza lingala eza français muke tozoye kola alors il faut to loba langue wana ezo sala ke muninga nyoso za place wana a comprendre. Bakino ba déplorer ba mauvaise habitude oyo batu mususu bazalaka nango ya ko publier ba photos sensibles na ba réseaux sociaux sans tenir compte na ba émotion pe ba sensation ya batu mususu. Les réseaux sociaux le ndenge komi le ba par-ci par-là eza bien té net ko publier photo à moto exemple bango famille na ba pesi permission té yo déjà bosi bokangi photo à moto bo publier au monde entier moni ndenge ba publier ba photo na ba Facebook soki mutakufi eza bien té ba publication ya ba nini wana ndeza bien té c'est-à-dire ko publier ba obscénité quoi eza pena malamu té normalement il faut na ba respect ya ba mort eza bien té ko publier ba photo ba tu bongo mutakufi vous comprendre eza sur les chemins de tout le monde mutu nyonso okufa yo so lelo kufi ba publier ba photo no antaza star ango tango zana posa o publier eloko il faut tala d'abord qualité ya eloko ozo publier otala d'abord lisusu est-ce que eloko soki na publier yango ekozala important pour na batu bien ekozala important il faut baeba d'abord musala ya réseaux sociaux musala nango ezanini lelo bayebi bi nango te faut koyeba bi yango d'abord tant ozana poso salela bini no salela yango soki ebi bi yango te wana tika ko publier ba biloko lokola impressionner batu na réseaux sociaux za bien te wana batika za bien te wana sipena bino mo botu kola na bakina ndenge balobi na micro ya KNB to kosenga rake ba publier ka ba photo sensible na ba réseaux sociaux batika parce que réseaux sociaux za place moko batu be ko kutana ba ko so la mieux vaut opesa information au lieu de publier photo ya mabe na Facebook to WhatsApp to tous les réseaux sociaux Kinshasa et l'équipe partout. Boniface Mbuta, infirmier na centre médical Sarah, a expliqué Orgelé Otobengara communément Tongidis. Orgelé wana ebandaka na sorte que moto azalaki na microbe moko par exemple na niveau ya lisu microbe wana toujours se concentrer et kende ko benda na koma esika moko tango ebimi na niveau ya lisu pene na lisu likolo kuna wana tobengi orgelé et à partir ya wana microbe wana ko lutter contre ba anticorps ya nzoto et se regrouper tikali na niveau ya songe ya lisu wana et se déclencher tango koya na consultation ba constater ezali infection virale ou bien infection bactérienne
batie traitement na yango ata etelaki okomona se diminuer pe esili yango moko. Mais ezali te ndenge explication profane ezali que ezali mwasi ya zemi soit moto akabaka te ndenge nga pe na yo kaka ntango nazalaki mokie eza pe mapasa te ezali toujours kaka infection wana ntango ekoya soki eyaki na misu nyonso mibale ese partage pe na misu nyonso mibale deke akozwa traitement ya bien ekosila même azwi te ekosila yango moko après avoir collecté des pi mais na nsima ekobanda kobima soit après trimestre moko soit après 6 mois sans absence ya traitement. Tretaka yango souvent na ba antibiotique, ba pesi antibiotique, ba pesi pe ba colure o ezali na ba antibiotique, ba colure ezali ba kisi oyo batiaka na misu lokola tetracycline, lokola sifin, colure batie na misu na lisu tongo poko komona andeya une semaine esili na yango pe. Mais akozwa pe ba antibiotique autre lokola ba Batox, akoyi kozwa pe ka sifin wana 2 fois 1 comprimé. Ekosila en association na ba traitement ya colure. Toyebaka ke po mutu akumba mutuka, il faut aleka na auto-école, mais akokamo ba receveur mingi bakomaka ba chauffeur sans pour autant bazwa formation. Ils ont un mauvais convenient makasi pour aller au code de la route. Peut-être azobe la bouime, nenga azobe la bongo. Boubou a mon inné chauffeur de conduit, il est pas à Kangi. Pendant conduit, souvent l'ango, le automne a accident. Et comme au dessin c'est cette message, dessin c'est bateau ne va kumbango. Vous avez qui receveur ou comme chauffeur, c'est bon. Mais Lucas, aux autres formations, tant auto école, moi pour le code de la route. Les gens n'ont pas conditions, formation, bassine, aïe bien monté. À quoi qu'on parque camion et place qu'on parque. Parce qu'il faut à côté auto-école. Parce qu'ils sont à côté auto-école. Parce qu'on a comment à ça camion bien. Receveur comme les chauffeurs, ils ont ma bête. Nous rappelons les gens moi la formation, mais les chauffeurs comme bien, mais ça la peut accident. Mais bah l'accès bango, pour nga mutaye que ça y a pas l'accès. Et là quand on convenant bah oh bah il mutu ça va bien te. Ah bah ça comme mutu azola na musana de bien, ah ouais bah chauffeur facile. On va aller le cosa mbongo va il va pamba tu pas il va musaka chauffeur passe. Accord de pesaka souvent faut qu'on en accord les de tamura. Biso to yebi to tambula to yego mingi na ma classe. Yebi ko tanga. Après to tambula mingi pe na ba code. Ba patu a recevoir ba yiba mbongo mingi aso ba yiba le côté. Bolanzi bakino ndenge ba lobby biso to kolobaka akeza mabe na yo receveur comme directement chauffeur sans formation et bien te rosenga pela bande ko na biso ba école bo faire connaître ba centre na bino po ba receveur ba ko tanon formation avant ko ba chauffeur kin et l'équipe partout. Et là, quand on est à la base na Kinshasa, ceux qui azui matata na mobali, il faut kaka akimana biloko. Mais ceux qui ba bondisi, biloko wana ezonga raté. Kanbe kitina mombele pour akotuna ba kinwa, ceux qui ba trouvera comportement wana ndenge nini mwasi na mobali, ceux qui ba soigner au mona mwasi atikali na sima, amemi biloko nyonso ya ndaku. Boyo ndenge ba kinwa ba oloba na micro akanbe. Soki par exemple les bilo bolobi ke mobali yake musala ngana bimi nde azaponga pe na mwasi na ndako nakuti mwasi nanga biloko ezate azi biloko akei nango c'est-à-dire que abomi libala donc akei nango eza wa règlement de compte mususu ilgamo elekanaki c'est moi ça ndengo wana pona nga vraiment eza passe po déjà ba musu batikala kana biloko atikali azui atikali nango pa na bango. Mais mibali azoba nde bakoko sala ke non moi ça ndengo ane pa na nga soko zongi na biloko yo kendeki na ngote obiso to lukaki pe tikali na ngwe pa na bino na ozala na lisute bon pona ngai eza mabe po bible lobi moi c'est face à la soumise tango moi ça za soumise de jamais moi swana koko sala biloko modèle wana moi c'est face amikita na se ya mobali donc ya kozala na se ya ba droit ya mobali moi si jamais akoko bimsa biloko na ndaku sans que mobali abengana ye et ça la makate. Premièrement, on a eza mabe na kani. Ceux qui bobala na ki na mumbai na boza légalement. Oza na droit ya kobimisa biloko na kati ya ndako sans présence ya mobile na yo.
avant yo bimisa biloko na kati ya ndako na yo il faut les deux familles ya mobali na yo na ya yo bazala po bayokana oyeba ndenge kopartage ba bien wana na ba oyo babalanaki légalement ntina l'état na mwasi oyo abimisi biloko sans accord ya mobali na ye ezodépendre na problème oyo akutanaki nango na mobali na ye ezodépendre na situation oyo ye babundeli na mobali na ye na premièrement toko condamner mwasi parce que basi ebele bakoma na violence na ndaka mabala na bango ba respecta mibali te bazala toujours bateti na mabala na bango na ngai na mona bango za malamu po mibali mabele ki bango mingi baza ko maltraiter biso basi mingi faut na kutake ne loko te faut na tika e zéro na kumba nyonso biso ko za mobali za teti so ba ne likamba linko mona yo te surtout mobali so sa zumu mwasi mosu libanda akoma mona mwasi ndako eloko pamba yango faut to sala ka ndeko na zwa be di ko tika ya za la zéro. Magazine Nabino eluki eyeba soki eza important pona ba bailleur kosangisa mbongo ya facture ya maito ya courant na mbongo ya loyer. Boyo ka ndenge bakino balo. Batu msuba négligence ko futa courant na mai. Or courant na mai eza ya bailleur te. Bailleur na yo locataire boza ba locataire na SNEL na régie des eaux. Soki o remarqué que azala maboko makaku pona ko futa courant na mai. Onyatia okambala mona mbongo na ya loyer comme ça tango ko futa yo ke ko futa courant o futi pe mai mbongo na ye o etanga miki bosoki boyoka na 50 bon na 50 wana yako peso ki apesi mbongo na ye ya ndako après akozwa oyo mbongo ya courant na mai apesi bino pona nini boko sangisa sikona ya toko sangisa sikona ya biso moko ale tozo futa mbala moko eso dépendre na ba bailleur. Pour moi, na bailleur mususu arrosa la porte eza 3 portes arrosa mbongo ya mai to ya SNEL asangisi apesi nde bakabola na net biso to ba bailleur to sala bongo te biso mbongo ya mai soki facture ye to ya courant soki ye biso mo to zwa vraiment partie na biso ndambo oyo otikala nde toro pesa bango bafuta mais non et non que to kabola ndenge moko to katikati to bango bazwe belé koleka biso to biso to zwe belé koleka bango te to biso sala bongo te et ça dépendre est-ce que na ndenge ya bailleur na bailleur ndenge ba traitara na locataire na e eza malamu te bailleur osangisa mbongo loyer na mbongo facture courant te eza malamu te eza mabe locataire ayebi déjà mbongo na yo afutaka par mois ayebi que fin du mois o nafutaka autant nafutaka autant bon tant yo bailleur oye ko bakisela locataire o bakisa autant au moins que ça bambriema micro ya KNB tuni bakinoa soki eza mabeto malamu mwasi abanda kolinga mobali moi face à choix na ye akolinga mobali po omoni mabala mse kufa rapport nini ezaka ke mwasi alingi mobali moko boye tantôt aviser intérêt moko boye to mbongo mais bolingo ezamaka se yo mona ba mingi mona ke babalani après baboyani po alingaki pina mobile on a te alingaki ete mais aze financer soit na mbongo belo moko yango pousser ala lingaye mais so ezap naka lié moko alingaki na mutema atoza na mbongo te ata ozaki na mbongo silio aba nani aba te bon nene bi mobile ta déranger moi si jamona ke moi si akuta mobile na nzela ibisa oki tonton na sepela nube na idée na ngana omona ke mwana na zemi ou bien azana maladie po ko silanga ou ba pesa maladie bwe eza linganga mingi ba ko manifester na biloko moko place ngana za ba ko sama biloko moko boye na ko pa ke petso yo alela nenga boye ka ya mwasi atimisa na nzela tonton na sepela na nga vraiment pona nga la mona za mabe parce que moi si jamais ko komi kitati na niveau ko linga mobali po mobali nde mutabanda moi si jamais moi ça ko banda mobali yana ngo mabiti moi si ye moko sala pe choix kengani na fanda buna pointa na nga joana na vivre na nga na ye mais eza c'est normal te moi si aya ka pa non c'est normal ba kengana lingi yo musako ya o détruire yo musana maladi nga pesa yo musako ya pa yiba yo moi si akolinga mobali po omoni soki akokisi ba 48 ans na ndako ba parents mobali azate omoni eza mabe akokolinga mobali eza mabete alors biso KNB to kolobaka que soki otana bolingo mutu ko bomba ngona mutema te bimisa parce que so moni pas sali nzela ne mususu oya créer scandale ou mal placé kin et l'équipe partout. Rubrique oyo
ekangi Kinshasa mobimba ezalaka kaka na KNB rubrique ya selfie kanga photo seka mokepe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso KNB kobosa na koyeme page te. Merci na confiance et fidélité aux autres continuer à passer dans magazine à biso KNB. KNB a le commis na souka peut te présenter en na boulevard du 30 juin. Voyez ba que Kinshasa et l'équipe partout. Ale kumanga motema moto yaya